www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epila, moto epila na poto kembo alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele, poto na ozana kembo alege moyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso Ali Inter Express Business. Tout le monde Babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, bozana yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris. Bonjour mes chers téléspectateurs de la photo qui est présenté par moi, directeur votre humble service. Notre information est sur Internet. En tout cas, avec qui est tout s'est passé à l'orchestre et puis pour la préparation à concert. Donc je m'avais déjà salué mon invité qui est Ibrator, le contremaître. Bonjour contremaître. Oui, bonjour mon frère. Bonne santé peuple les Candomonia. Tout le monde est déjà en mouvement au grand complet. Mais Ibrator, ça fait un bon moment depuis plan B Bimaki. Mais tout le monde est comme si offrait une promotion là, c'était par rapport à quoi? Bah, Zaki, bon, Zaki, toi, il te connaîtra qui moi problème au niveau de la production. Et en production, ils ont eu bisomoro à contre-mettre et pesaki moi sur bisomuke. Et puis, vu que toi, dans le moyen financier, il y a ma capacité. Mais on s'est démené au salle à moi partir pour moi bisomoro et maintenant on a toujours relancé deuxième partie pour moi. Pour votre baby Sipsongo, on a photo avouée pour mon Penza et Zalagité à la une quoi. Donc tout le monde m'a repoussé pour moi. Tout si c'est ma clip n'y a son sous et Tikalaki. Tout le monde on a télé. Avant mon boyasika et puis ça se bien. Contre-maître, plan bien à sauter qui comment ils alavement la place n'est pas qui n'est là où ma papa chéri. Pourquoi pour banner comme ça là le on a plan BT sortie officielle non après mon papa chéri ici. T'es sortie officielle tout ça là on a Luanda pour disque on a écrit à Luanda et orchestre MC Botam on a Luanda. T'es dans solo là. Autre ma question toi on a été comme si on était bango. Ça dit biso salama kuna donc pour nous respecter déjà ma belle on a Luanda donc on est au salon kuna mais en deuxième phase tu es au salon mais subitement tant que tu écoutes à moi bienfaisance mon boy n'a pas ya papa chéri auto Rolex en boy mingiti bon tu regardes la TV tout comme ça des alara et il a niveau pour démontrer niveau via salama rambo belé na mboko
tokosala na biso wana plan B eza ya biso tokotika nango ti lifobo oui mais tolingaki tosala mwa makambo boye nono ya kozongisela papa na ascenseur na ye et déranger nango lelo te yo na papa chéri boye si considération papa chéri apesi yo c'était par rapport à quoi omoni eza elengiso mokonzi abengi yo na kombono okende boye colonel mabengi yo ibrator esara bien papa chéri akamwisenga ezalaki nalaki étonné stupéfait même ya oyeba que papa chéri ayebinga na kombo na ngai epuis akobelelanga nde bongo et mpo na ngai ezalaki trop grand donc moyen na ngai ya kozongisela ascenseur eza nasala elo na nasala eza nango jour moko eza teke navandi mpo na nzoyembaka kaka papa chéri non nalingi na honoré ye mpo na jour moko d'abord permettre biso to honoré ye mpo eza kaka force ya congo eza icône ya congo tozela te ntango akufa après tokomosala bachante banani ainsi de suite comprend na préféraki ezala pembeni ya moment apeselinga makambo so na mission trop eoli moi c'est-à-dire nalinga mona reconnaissance na nga na mobesu nango yango moni tosala yango tozala le 29 juin le 29 juin bana poto bana partout wana eza aire komo kita déjà bavacances donc bato babukana te bauta mosika baya bana kini matadi mwanda Angola, Luanda, Cabinda, Brazzaville, Gabon, Pointe-Noire. Bazo tuna biso déjà to ebi ke yoza chose moya malam. Pour bani ba revivre sous un bon moment au vieux à salara bango. Est-ce que tu es là sous à part bien fait au papa chéri Salio. C'est peut-être l'idée en soi mon ami à Salio bien fait au papa chéri Salio. Est-ce que à remettre plus que yembe là soit les amours dédicaces. Na kokape o yembe. L'idée on se na kokate. Amsus. Moi, déjà papa chéri c'est que te naza volonté wana yemba batu tout na poni koute ngai za choix te porter sur venir so papa chéri mukolo wa bakolo ça dit ngai za choix porter te za ascenseur on ozong c'est là donc so esalami ke batu bakomi ko yape to yemba bango to songer su ko yemba mutu mususu eza mabete mais na bina ko kapi ko yemba po batu musu ba yemba pe moi compliqué o mususu tambo vocal na bango et ko kana na ngate na amso emba c'est trop on peut-être non mais la paix masto emba likolo trop donc kokate peut-être dans son soin na mais tozana volonté na emba batu tout po tant to emba da papa chéri c'est que toza pena na reconnaissance ya bato basala boulot avant biso c'est-à-dire batu tout baza ba grand to illustrer bon papa chéri. Voilà, moi je salue Élisée la Cléopâtre, Glody célèbre, Christian Okonda CG et puis un cré de Mollet Mamadi Kim. Je vous salue. Contenêtre, on a préféré beaucoup plus de droits dans la bande de Colabiso. Si il y a moyen, déjà avant que vous ayez papa chéri par votre Pacho. Ah bon, on a papa chéri. Ben Adam. Ah! On a quitté. Olé, on a l'os. Appelez-moi Ibra Championnat. Showbiz le 29 juin. Le voyez là. Ah ouais. Tope pakio na aero na sayo mitema yo okei mika totani nzambe po amoni bapasi na biso baboti bayo bacoka bosana te bokuma baleki balandi yo na nsima biso baboti bayo tobandi koleme na bitoko wa okotikala na bana oyo zala responsable pacho bate na boneli oyo kelanga pacho bate rêve ezala raison balingo kolanda bakokota ye ma chérie okenda putu osalisa famille na yo
bongo tu ya Paris okotina na kin service yokenda London yoka bafamile na yo banganda tu ya Paris bayeba kombo na yo bache bate kanisa moke Benzema l'homme au masque Benzema Alain Prince yoka Benzema Mana Londre Mana Suisse boyoka Mana yoka bukara meli Simato zonga mboka Soki pele tunayo Akoseka yo Wili mutu Meleli Amandila Mama yoyo Elle tashka Ah papa chéri Feu de l'amour Yo komona Vrena famille qui liste Bacho batete Famille qui liste Yula Balte Ada Jabire Ali en Australie Famille qui liste Asha Mavata Famille qui liste Emma Lusamo Famille qui liste Montana Kabumbaye Famille qui liste Adishi Mangamba Famille qui liste Montanaka le camion de Paris Pacho, oh Pacho ma tête Olé la mabola passi surtout passi à Bolingo Mawa Il a raché mon coco na Londres À Bruxelles Boyoka non est Fuji Abraham mignon Rio de Janeiro Molongweshi Chidele Boyoka ma Segamine Maniata Mokonzi Souza Segamine Tolbert Solo Quand mon boss, la mine d'œuvre, on a assis au chantier Brator, on a essayé de nous soldats. Quand tu maître, ma stali moi constant, mes missions tout au sali, mes missions tout au l'équipe. Des pays, c'est soit ira masqué. Il y a un masqué. On appelle masqué de banque ça. Les gars. Il y a un masqué. À quoi tu es l'onginité? Tu es l'onginité, il y a une sapine de bomona. Il y a soit la tigane de ton monde, mais l'onginité. Soit boiti. Sous le nanaï de Mogoyona. En tout cas, permettez-moi de me lever, mes chers téléspectateurs. En tout cas, tous sont là, Benzema, c'est moi Dimi. Papa. Yoka Bouena Bisso. Regarde, le système est rien quoi. Yo Moscou non beta bo bank sana. Te na bank sana mutu te musala ndeka ka. To yo kaokas. To yo kaudia to yo ki meto yo kasko. Baligné mususu. Baligné mususu. C'est belé vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On a besoin de Mboka. En tout cas, un bon plaisir. En tout cas, félicitations. En tout cas, continuez à faire. Mais, oui, non, on préfère attendre mal et ça bien pour la tout là. Pour ça, ça va bien été. Mais voilà, nous poursuivons notre émission. Contre-maître, bandeko tout baza ah, toi ba bonga na bilongi. Na ba voix. Est-ce que ça a bien pointé? C'est un mot qu'on a mot ba ça ba voix.
Ah ouais. Moi, il s'est présenté. Moi, c'est Jérès Tchang. Ne tombera jamais. Jérès Tchang. Fourmi rouge. Silence, le chef chante Dr Flavien Montaka, l'autre m'appelait Pissot. Comment on a professeur Géronimo. Professeur? Oui, professeur Géronimo. On a Tchang. Quand tu me dis professeur, la carte, il y a un bango, il y a un tank salé. Donc, à Bolava, tu vas voir Géo, il y a STM, il y a gymnastique. Ouais, on a Fambiora, quoi, vérité Minimbu. Le Fambiora, quoi, chanteur. Fambiora, on a comme on a Thierry, la double nom, révélation de l'année. Ouais, moi c'est Joël Messi. Ouais, moi c'est Lui de Connexion. Lui de Connexion. Lui de Connexion. En tout cas, excusez ma question, moi, je dis Valère Abbassi dans l'orchestre et à Portani. Et Patricia Lola et Nicleto Dia. Guy basket diesel à London City. Il y a Roberto Le Coopérant à London City. Hélène HK Silence d'Or, Maman Véro, na Véronica. Et puis Igo Kolo, notre président. Junior Mokuna Toro, Dadine Seya, Nicleto Dia, Franck Kamona Moko. Oui. Ma mère, oui. Biso, na dit que belé belé, ma mère quand intervenant. Donc, tu vois, il y a voix féminine dans la musique, il y a une intervention là-bas. Pour la harmonie, je suis en train de dire. Je suis en train de dire que il y a une place de ça. Il y a un lit de connexion. Il y a connecté. À connecter dans le bison. Un Android. Tu as ZTT. Il y a Android. Avant ça, il y a une connexion. Pampa. Connexion. Quand tu mets autorisation, tout, en tout cas, ça c'est bon. Tu continues pour tout. Digi les noirs contre maître. Il y a quoi américain, maman, de l'hollandaise. Pano basket. Autrement dit Didier basket. Ouais. Ya. Yam stempo le Kolanzoko. Chef, quand c'est quand on il faut nous attirer à Souka. Yam stempo le Kolanzoko. Mais c'est moi, c'était d'être qui est. On a Bachar Jamboka, fils de Kiboranta, mais donc. Abenza mini spender yokande. D'autres sont parmi des pas jeunes. Pas jeunes? Ouais. Non, ils sont pas jeunes au Maroc. Moi, place Ali. Il y a bêta. Bon, bah, bima kala. D'abord, il y a une matin, ça. Attends, jus d'orange. Mais ça va encore produire. Voilà. Jus d'orange, je fais ça, ma rambo. Eh, Kopo. Kopo, basele, ya Kopo, kenele, la maye. Mena la kamwe. Kopo, kange, moyebi, na koni, nanjile. Eh, Kopo. Mama,
ebonga ba mama lelo tokovwandela yango ebonga ba mama lelo tokovwandela yango ebonga ba mama lelo hey aboleke bango ebonga 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 ba mama lelo tokovwandela yango ebonga ba mama lelo tokovwandela yango. Ça fait cacher d'un animateur multicolore, il y a Ipoto contre maître, il y a Limbuzi. Le Mamba Moana. Réseau de Sanduku, na Paris, Tozawana. Oh, Balingi Balia. Oh, Balingi Balia. Bazo Pesa Bambo Wamike. Réseau de Sanduku, Balia. Basana Bambo Wamike. Balingi baboka na mwana basana bakria mike beto ya lele ka akademi ya ya lobi ya sana santa pande na gocha baya ndenge na trésor sandu na biso di basket lumumba ya mwana na ye na gocha baya ndenge nini na gocha ale toke ata bongo watamitu kapona boye ata babesi na jamae keta sandu kwe moya boya kala fola Lumumba ya mwana na balolishe mwana mwane toza wana geta sanduku fanda wana bama merci ya mafute ya mbile napesi mbote nyonso na bana poto nga aloba nini te tanya mwa matete apesi bana nyonso matete mbote aloba nini te nga aloba nini to na likeke ya mafude ya mbile Salut, je m'appelle Perla. Je peux papa, je dis que nous sommes gros bisous, mais les là bisous ma contre-maîtresse, tout ça a été préparé dans l'espace de Ronica dans Villery, tout ça voilà. Na kat ya mafuta ya mbile ya mbile omani slim boys ah to kuja suka Ah oui, il a passé de Ali en Australie. Et mon Australie, bah yama moto, on besoin mon Ali quoi, la force des Ali. À Kalaming Tanabakini et puis Ado Jabir Sa Majesté, Guy Basket, mon konza des continents na Katamboro déjà makolo. Igo Kolo mon président et puis les léopards Bogali Bongongo depuis la Turquie. Donc tous ensemble avec eux. Préparation ils ont les gars bien donc c'est plutôt tomber tableau avec un peu papa chéri sur le temps c'est pas pareil. Avec les combien na bateau terre. C'est-à-dire tous allez 29 juin na showbiz. Donc vous allez belé vous s'apprêter pour la date soana et puis le 20 au le 20 mai tous allez na Mayalos na monga folo na bengi si batu tout balinga ba contre-maître pe bato na ba mona sur place to bet en live te na mona sur place to dinda na maite baya ba mona sur hermo yembe muke chou obimi boye oyembe muke donc nous avons un kilote tout en blanc et puis aussi absorbe bien. Donc moi je faisais déjà. Merci beaucoup. Na monga folo za la pour za la choco. J'ai déjà na température na zaki na santé en tout cas na félicité en tout cas na température en tout cas. Merci beaucoup. Président ils ont chanteur monsieur. Surtout mais quand ça moi live na ndenge mo bwesengele quoi. Voilà. Tout si na biso contre mettre on a préféré siko le contre na bandeko ah ce que ba bete ce que to équipe on la robina de ba cri si il y aura moyen ba peut-être so ba vocal na bango soit ba vocal na bango moko moto ko tirer na biso ba vocal bango ba danger ngana rozala te au mona ke ba yemba danger déclaration on est au Sénégal. En tout cas nous continuons
to bandi micro yango oyo bite bandeko tu bolanda il y aura moyen de kala encore bolingo soki ezalaki na makolata lelelo latisa yanga motema ye bolingo soki ezalaki kiti ya kovwandela ye kiti lelelo bondisa yanga deja nzeto poloko esekisaki yodo pesilisaki ye bastres samso tekaki sekrele sanke bafutata likuta yacanga lobi kisatashe son amour trouve le bonheur wili mujaninga na yembe na yo maye ça c'est je reste calme ne tombera jamais oyi chuchunan yango atelemi na nzela mpo abloke sentiment bavrai chéri balela love kasi mbongo ezanga te ele mbuzio timatirako na balon destination bina poto otangisinga faba bolingo lokola mwana moke abcd oyi chuchunan yango atelemi na nzela vo obloke sentiment bavrai chéri ta mama partout mama tamolakala kama na monoko papa bana mama yabamejebali mama kasi mbele nalatisa yanga motema ye poloko esekisaki yo don pesilisaki ye bastress samso tekaki sekrene sanke bafutata likuta yacanga lobi kisatache son amour trouve le bonheur wili mujaninga na yembe la yo oyi chuchunan yango atelemi na nzela po abloke sentiment bavrai chéri balela love kasi mbongo ezanga te yale mbuzi chiffon po to changer le son sentiment ya bolingo ekomelinga bebe nalali ye silence paponde preta mama partout mama tamolaka na komona monoko papa banama yokomesi bolingo makasi lokola matal chebre nazalaka fo na france te na mathématique kafira alingaka tombe liboke na mbeto ya telemate tombe liboke na mbeto ya telemate iyale mbuzi ebaleke ndezongaka te fidele na ngai yoyo adete merdiki me yams na temponga na nzembo les chaînes m'auraient pas les chemins cherche à dévorer tout ce qui ne sont pas de sa famille ombana shako yerandwa mpuku na nyawe zalaka se mokwa komisasa mosusu bile yeye makambo ezowumela mpotango ekoki nanu te na patience nanga na lolenge ya yale yams na tempo betana ne bishimwe yenga yepesa yale bishimwe me matambula na wenu kaka yambala moko esilaka souffrance na ngai ekoma chronique ezosila te ye nga nalela yo ozalaki elengi mingi na kofi bakoleka bombo nalalinga bomanga ya botolanga yo na makasi aza satan grâce beauté satan nalingala babengaka ngo bolingo enyangaka mokili koleka atebola mwaka nayoka baloba bela malade moko na mondeleme solution morale jamais bolingo enyokolaka ta trésor kinika divin chikalongi
Besoki na zangi bambongo nayebi bien que bozabajana barando bolingo eza motema ye na koti kote bolingo eza motema vocal wana beta on peut quelque part. Bon, en fait, c'est rôle au quelque part. Moutou a émaillé pour nous massalanga tout ça, ni travail personnel. Ouais, c'est normal. On a ce qu'on a émaillé des originales pour les kawana. Sur la émission malwana lo bayoka. Na yebi bien que bozama jana barando. Bolingo eza motema ye na koti kote. Yakato planifier ma projet venir oyo tokosala lobi reichaba e na leli ata yo komisinga punda grâce mise na koti kote obeti moi turoye moi londo kasi oplakaki moi encore obaki moi ewaka e lilala nangai full bosse aldiso nanga mitele sikalanga ye mopepe ningi sakanzete pozalaka pepele pona yo pona yo lidwa komaka bebe pona yo lidwa komaka bebe ki baskete ya kosimbangai yo mona ndenge te maesobeta ngai pati bianca motema ezobeta mbongombongo bogali bongongo pado dimne vitese motuka na yo lisi soki ingride mputu ya niki na pa jimi beto koseda sasa le roi makese Igelu Villa, Lola Pinga, la Kita Kisenda, Gloire Manabo. Makele tour la tour, Makambo. Lelo ya la biangai, Makambo. Ibramuza botamana Makambo. Pano basket abotamana Makambo. Balo baba finga bakoka te bakotika ebiso na misiki na biso ba contre maître elenge Maria siku na biso ya bonzenga gu elenge Kasina sananga mbuka rete bato basako benganga na sananga na mbongo te bato basako benganga Balili balingwa saka moto compliqué Balili balingwa mbuyaka nango fisto musikanda Bakoluka bamela badiamba na balotoko na bango po baya kolengete yo kakafu Sona meli badiamba na lotoko na za kotambola kot bana mike baza kulanda na koloba na bango Sena meli na mbonga moto Toke abambo pupu na beto chup Papa Bishoi Yo ya wap Nga ya wap Ya demba wap Bongo yo Atanga echu Tamichone Checha Shima basa besbe na pingateri Omekata kosalelanga sosile Ben voilà, ça est déjà fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je tiens à remercier à mon boss, l'ami Dove Moussakoli, Gladys le El Gladiator. En tout cas, nous, au Moni, tu as contre maître Awa.
besoin d'information à source quand tu ça ramène l'information tu auras la source toi qui pour la personne d'information la source besoin d'information en tout cas bon séjour bon retour au pays mon vin Guillaume Melon en tout cas depuis Londres déjà à Kinshasa en tout cas merci à bien nous sur aujourd'hui tant Rolanda Bisso depuis te banariti na suka Slim Gunz en tout cas merci dans l'opportunité sur aujourd'hui puis tant au possible pour na roleka on a porté na porte pour na roleka ko sur na bande de sur tout en tout cas quant à moi on se retrouve très prochainement pardon restez branchés sur notre chaîne Poto na Poto News. On se retrouve très prochainement. En tout cas, merci, bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au sommet CPLA TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, la chaîne est belée, il y a un Congolais, pays à Congo. Parce que belé va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, Vandi, tu dis, mais la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, ça va client, là, non. Donc, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour Benga, pour décodeur à CPLA TV. Maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là, en français et en anglais. Film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, comme ça, papa, tout cas, si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport, donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas, si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino, et puis biso peut être au team de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.